Oh, ça y est, moi, l'ongolé, lamba, moi, hindi. Non, non, là. C'est un bon plaisir. Ah, Tolo. Donc, boye bibatu mususu olongola boya comme akomo fingo na Facebook. Ah, fingo te. Mutu muso tiki boya bipo no sala ibongo. Donc, te alongo problème te. O ezali Congo promo. Donc, des abwe mutu toazo tala yo. Même na toilette mutu otalo. On comprend. Donc, Raf Ngindu a fait. Te non babte, toi babena to tcha bena ba part des choses. Raf Ngindu a fait. Oza pena fait. Mais si tu as 3 personnes. Ok, so yo dudu vandi, ozota la papier, so bi ah muto yo na yebi nango jouer mais ayepa yebi. Muto asala ko 3 personnes. Muto asala oma o vandi maboye, malila nzoto pe bimi, donc muto pe craquer yo obino muto yo, garçon yo, jeune homme ayebi musala. Basi na mibali to mibali ka. O c'est ça non? Na ko sangisa. Te lokaka nga na bona otanga ba mibali ebolimbisanga elombe bodo na gingombe kasit elombe bodo na gingombe so bolobi ya génération pona ki kamera oh ya génération na yo gingombe nanu le serveur central ye nanu soki pena vandi na tableau bo mona ke mutoyo aza ko pesa le meilleur na ye moko à part ye. Ah, à parier, Zambelanga ke maman Pakaloui. Est-ce que moko hein? Nga moko, c'est le mitali entre le mindimaka. Et ça pelote. Raf Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas ministère la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh nyo saza na problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Merci beaucoup à mon patron, à mon boss, Papa Malamu, Raf Ngindu, Babi Musika Kuna na Boston, boss à Lady Million, boss à Pamiche. Et puis merci na Christian, merci Christian Bouyokotinga trop, mon DT. Et puis merci na Bogali Bongongo, Musala Ekomona na potion na sa propre makasi, c'est grâce à toi, Bogali Bongongo, étudiant noir, Musika Kuna na Turquie, merci. Nene Sebino, chers amis internautes, je reçois pour vous un acteur comédien. Déjà Nazana Pembe ni mopanzi na ngai na loboko ya mwasi. Oh déjà nazo pesa micro koloba. Bonjour. Ouais, bonjour Palmicha Yake. Batwa moni Doudou Soupou. Basepeli, bonjour Doudou Soupou. Encore une fois bonjour.
liloba ba fai na yo bato balandaka yo bato ba sepele o sepelisaka bango ba fan na yo oloba nini nde ba se retrouver lisusu ba moni yo lisusu oloba la bango ni message. Ouais, merci pour la question. Tout d'abord on balobaka tout seigneur tout honneur. Napesi merci na Raf Ngindu, le baron qui c'était na rata Boston donc Mutazate. Congo promote toujours. Donc chez nous sur l'équipe à te wa benate o beneza passage obligé. Donc tant l'équipe na ba reconnaître yo ba moko pe ba yebio so ba yebaki ba reconnaître yo so ba yebaki te ba yebio siko. Donc na ba fan nga nyonso Doudou Soupazali yeyo biso to ba boka ba tutela pilipili sur le site raté. Toza toujours. On a toujours Doudou Soupou, c'est bien dit, mais Doudou Soupou, ça fait longtemps. Bon, le sous-souté, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, en vrai dire, Nzonzing Pena, et soit moins repos. Na rôle va repos parce que na rôle que Koufa, et ça repos, et soit moins repos, parce que bah site internet et bimi bah doit lancer mimi bah film là bon, internet. Mais na zappé na internet, na zo jouer na ngai. Même na sepelisa et pas nana takaza vrai chéri na sala moi film moko wana mama bokilo na zawana na sala pe déjà film moko azadot na mususu pe to sala na bénédiction ya modéro totokani modeste mayambu kabare donc nazali ngayo pe nazali toujours bomoni ngai. Merci Ozali Doudou Soupou yo bamono mais avant que tu vraiment na maman likamna biso ya lelo fidèles internautes likamna biso ya lelo o to luki lelo artiste na biso Doudou Soupou to meka moko beta masolo ebele parce que Doudou net kaka na kinango ba nungu za trop ba problème za trop na Doudou, groupe sans souci, a quitté Doudou, groupe sans souci, a Zongi, tant à Zongi, trop de problèmes. Ton le belango a la 4 émissions, mais te betana nos parcours à Doudou. Doudou yebisabisona no Paul Lelo batuba yeba yo Doudou Soupou. Paul Lelo comme Doudou Soupou, Doudou abanda wapi, Doudou abuta wapi. Ouais, merci beaucoup. Doudou Soupou nde bayebi. Ngazano artiste makila donc né artiste. Donc depuis bon mois na dans so tuni mutunyo so totanga na yebiso tunika Doudou Soupou azane na yebiso wana pena ifaka sa théâtre. Ngai carrière na ngana bandiango et pas ya modéro totokani modeste mayambu cabaret. Na bandi kuna et après pas modéro moi groupe ero sa mon nungu pemaki à part après yango na yokota na Chic Choc Loyenge et pas ya Ngadia de Ngadios le grand mukere koro le grand mukere que sengenze le vieux Nyamangwaku le vieux musele que ta kota na jardin na ndenge na bima na ndenge na le vieux Souboul moto mo prêtre na pese mbote place Azali na mère voilà place Bazali après wana na yoko kota sikoyo na groupe Sans Souci d'Afrique où est dirigé par le président Poudre de Chasse Jean-Pierre Betouna nga benga ke éléphant à tout tombola 110 000 tonnes yoko tombola été il pèse donc pour l'instant dans le groupe Sans Souci d'Afrique mais yango pe na kenape ko aider masala ngai Baptiste Fisonzu Kinzao na edaka ye wana mutu na ngai chaki pe moi poids bebani hein bebana to bebana ah Fiston to bebana te wande ko langa ke babengana yo bo kana su te po to mono su kuna pete Doudou su babengana kete so bengane ozuli babe donc babengana te pi Baptiste te ba te beba lo po ni ngali kamora po ba to linga to beba la Baptiste Fiston Nzuki Nzao et pas Baptiste sauté mais on n'est pas abisso on n'est pas abisso sauté mais pas Baptiste et moi se pongeza mabeche biso la lale pas Baptiste talaka ya mondele te ngala Baptiste to beba te wa mutu ngai mutu na yo Doudou c'est que bobongi c'est pour ngana yebio très bien moi yo za so bongi na mutu comme okumisa mutu mais apparemment Doudou Soupou yebisa biso nan ni nezoleka na groupe na bino groupe oyo groupe munene batu bayebi na batu bazali banda batika mboka kala bayebi ke groupe Sans Souci eza n'importe quel groupe te eza groupe moko munene mais net kama mo leka na kati kuna on dirait oh papa tika te on dirait bolimbo bebisa groupe ya mutu wa kenda azane sengote atandi azana sa mabele kuna Doudou Soupou ba départ na groupe Sans Souci et l'équipe trop Nini kaka betre biso nanu qu'est-ce qui se passe dans groupe Sans Souci groupe Sans Souci eza onatra eza onatra mutalongo raté uzomona mais omoni mibeko ezalaka
na ba institution nyonso mibeko ezali babi la loi est dure mais c'est la loi dur Alex c'est de l'ex groupe sans souci bato balongwa moni so mutu alongwa na groupe sans souci ka tosi mibeko te ngala longwa la groupe sans souci te nalingaka na longwa mais na longwa te et je sais que na passa na bémission musu na loba ke na longwa mais na longwa ka pena te saka na sengaka mise en disponibilité parce que j'avais d'autres occupations hein occupation musu ezalaki yango il fallait na kende ko répondre ngo alors tangu président poudre de chasse Jean-Pierre Botouna yemoko amoni que non Doudou Soupou azape mutoyo a chape moi poids na kati ya groupe sans souci d'Afrique asalaki appel na ngai abi nanga il faut na zonga alongoli mise en disponibilité nga poza pendant 1 mois mais comment le roi mabe parce que na ngoma de kolongwa azongisi mwana na ndaku abi zonga to bongisa na zongi siko et pour l'instant je suis le directeur artistique na groupe sans souci sans adjoint. Je précise bien sans adjoint. Et puis nous avons chapeauté sous notre discipline. Voilà. Babi kiteti Doudou kiteti yango loko okimisi baninga. Yango loko sali ke baninga balongwa. Non c'est moi okimisi baninga mais loko sali ke baninga balongwa ba okengo mabe Doudou o ye moko a déclaré na ba télévision sur ya Kinshasa que na longwe groupe sans souci. Mais bou ba mulaka Doudou Soupou azongi ozonga na ope normalité alo zongi mbamoko na ba poste nyonso baninga babotoli bango ba pese Doudou. Est-ce que ezakaka posa Doudou Soupe ou bien Doudou tu ko ningisa lititi mobwe pour poudre ngana e bien très bien poudre facilité net poudre ba tout est possible au kolongwa no groupe sans souci tika ka groupe sans souci mais Doudou mo ba déclarer ma ke na quitter na longwe mais e osala ke ozongi ba longoli poste ya Piron Dombas ba pesio o poste ya Gingombe ba pesio ya baninga tu wana basangi selo maboke yo mutu moko ozu makambo na nyoso olati yango babesali mabe baninga balongwe balobi la taille ne fait pas l'homme mais on reconnaît l'homme par sa taille au mona Doudou Soupou na ba tout à l'heure là na sai boka ba tuté la pilipili sur le sila raté et na yebinda kuyanganga te na yebinda kuyanganga te ngai na za na contact direct na nzambe nanga na kena nanga pe église songolo te ngala sambela nzambe na ngai na koti na chambre na prier nzambe na ngai donc c'est comme ça dim na nga na pesa ngo so muta senga oh Soupou ndeni yo ebikaka na pesi yango dim na nga mobimba ngana ke na ngo sambela na église te nga sambela na nzambe na nga direct pona bible baloba soko ngo sambela nzambe no kota na lieu secret bosola masolo bino mibale mari misa maloba kango masolo kati to solaka oyo mokileye bakate ngana nzambe na to sola bina nga yo zonga groupe sans souci a touché monter ma poudre de chasse et ça pelote il y a rien en face c'est maïs Doudou Soupou zongi na boulot na ye naza pona tanga komba mutute po bato pe batanga kombo na ngate na pe na nga posa tanga komba esprit toujours ngala muta 1000 esprits on comprendre ezaka esprit on comprend esprit kaka musala na nga ezali nga na botama artiste comédien nga yango poudre tali poni bato balongwa poudre bengi ba bengi Doudou Soupou zonga oh po ayebi talent pa Doudou ya mwana ye ayebi yango présent bengai abi Doudou yaka tala boy abi na nga teke yo longwa te abi yaka ozonga na poste na yo boy tout ça bon siko yangani Botuna nzambe na nga opesa bino réponse babi to bipé yawe Jérémie 33 Jérémie 33 Doudou Soupou yebsepso relation nous zalango yona baninga na o bosala musala moko wa ngai relation ya ngala baninga na nga nyonso tezalango bien mais muto za mapeka nga pe na tiela ke mapeka muto za orgueil nga pe na ko ma orgueil devant yi babi yo mikolo ezo simba te na Piron Dombas ti a quitté groupe sans souci pona yo nakolobate so azongisi ezama nakolobate merci pour bangi nakolobate toro makasi et s'appellote Napesi mbote pa papa chéri binadama l'homme qui a mis l'eau dans coco merci papa na slogan wana boucle merci beaucoup Doudou Soupou. Oui, chers amis internautes, on est à Doudou Soupou, au Boyebié, artiste et comédien au sein du groupe Sans Souci, au Papa Sans Souci Tika, mais Bazako évolué na mon président Poudre des Chasses, ensemble na Doudou Soupou, groupe Zoké de Liboso. Mais
question moko Doudou o bato babena tuna yo Doudou Soupu olukani na vie babi ba comprendre la position na te Doudou tantôt lobi oui tantôt lobi non oza vraiment na position te babi Doudou Soupu na position te Doudou soka loba ngameloko non 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 boye ba oui moya na se pourquoi on a position te et ça le exemple ngala rolobano qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo Yolobi c'est Diego Kanga. Ah, est-ce que c'est Diego Kanga? Oh, Théo Kosi. Tu me yit. Tant qu'on change ngap so mono cause ça yango. Dans ça bongo na la position nga. Ce que ba comprendre nga te. Nga na asunda, nga bima na makolo et pas maman, na bima na makolo, na mystique. On comprendre. Oui na nga pe ko manango non. Non na nga pe ko manango oui. Oui na non na salango. Ka ba français. Non ils en français. Oui ils en français na lingala te na do bongo ngana bongo na kapela bongo muto alinga ba position nga pa oyeba te nga pena mabaluka ntamanga nandimi do position nga pena ba bayeba ngote ouais Doudou Soupu sepeli sabatu bayo yo ba otala yo bayebi que zaka grand comédien grand artiste au sala musala kitoko ba olando balingi ba seka mo mukepo oyebi émission tie etala mabe muso avana ndako obuka ne ko seka eta Soupu na kraka ya dega siko bayo kamwa elengi mo sa mo tala nasuki ala ah franchement Doudou yo yebi tala kaka Moni ko sala moni biso to jamais comme l'autre et jamais comme avant. On comprend. Kaka batunyo so ba légal mission faut ça moi lokoti. Nga sali. C'est bon. Tala, c'est pas ici mon frère. Donc Trésor Ilunga garçon logique et puis Youssouf Makono kuna na Luanda et c'est pas ici bango ebele kana Tala Doudou mais Doudou awa osani ovanda ate awa na changu wao osani na changu nzela poto changu ngana mona lemba ne alemba na botami na lemba kote mona ba ya lumusu na koli na matete kote mona bedingwe na yesi koyo kosala makambu na changu place lisolo ba mikile banda na tuno question opamba te po na moni awa oyo opesa répétition vous avez encadré groupe mo ya théâtre PKK. Est-ce que est posé problème te na groupe na bino poudre de chasse soko yo ki a silicate mais biso ne toza boto bato ezarate ofandika bolongwe na yo osalika molongo olongwe te poudre de chasse ayebi tia pesa biso confiance ayebi na kata groupe sans souci biso tout ba leader. Vous comprenez poudre ayebi que on a encadré ya ba leader ngaso na groupe moko songolo ya teke na tiki groupe langa ngaso atana yaka so tuni poudre ça yebisa yo mon président respect ayebiso Doudou Soupu bazanga repte nana nga chef nango mpo yate nazanga raté ezala mvule noke nokate nazalaka oh nini organisation mo boye groupe sans eza nazawana nazaka toujours présent donc ba privilège yo yango pesa abiso na muto yaka repte ko pesa répétition place musu présent olikango te na yebi ke Doudou Soupu atana neni aoya na yikaka nakata changu nazo yede petit nanga koma ndeko nanga ma gloire mive ya groupe Okapi ya mamo recherché rare azaka na Congo on comprend donc na kati ya Congo o groupe Okapi azaka na Njili na changu précisément na Njili c'est Simba Doudou Soupu azawana babi nini kuna baloba ni Doudou Soupu simbi ki se bosko ki se ngoso ya mabeza groupe Simba ki se pe ko ya te sani et ça on peut lote talomoni Satan sale lokote Satan na mokilo asane lokote nyonso ça nzambe nyonso ça nzambe Satan sala rien tala kaka na mupe papa ma Satan ko sala te boye bisanga so isiko makamwane ko to mabeza donc mikolo nazape na bango nazo yede parce que tana soka na senga mise en disponibilité nanga na ka ndeko yede bango pe donc nazo yede bango jusqu'à ce que vous avez moi ka ça groupe na yo non groupe langa te présent groupe wana zali groupe langa te groupe langa te ya groupe ya mais Doudou pour nini a monter la olongwa na ba groupe sans susana au salpe groupe na yo est-ce que au banga au sala groupe Simba te ou bien aux anonde capable te aux président te balobi soina no ba bengyo te ko za président ndi ma présenter vous a quand même mutakalo rumela masolo yo kale lobi eloko te okoza no pe kalo sali groupe Simbite
Et belé baza bato danser balega la banzonzing mais basa ba groupe tout na ba kinsoi groupe la ba yeba ra bango moko ba groupe la ba yeba la bango te basi ba banda kolega ça fait ba 5 ans 6 ans bato ba yeba nité mais mutu muso ko yaka na ciment babi le premier seront les derniers seront les premiers ako ça ne peut le groupe maman abimi ba musupe ba ko sa boya sali na ba musupe mo bi pêche pesat ase moi mati na ye ba musupe malé nzamba osunga ba mati. Donc c'est comme ça. Et Simba, quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir. C'est comme ça. Et c'est vraiment dans le monde de l'art. Baton so basa musala kitoko. Ba ba masa nanga. Binemi nanga za bato balinga musala te. Ba ba finga ngo, ba balinga ba répétition te ba kima ba répétition ba retard. Ba ngone binemi nanga. To mo chité na biso dudu soupo. To ko chité na biso. Mais si tu as 3 personnes, ok, soyi yo dudu vandi, ozota la papier, sobi ah muto yo na yebi nango jouer mais ayepa yebi. Muto asala ko 3 personnes, muto asala oma o vandi maboye, malila nzoto pe bimi, donc muto pe craquer yo obino muto yo garçon yo, jeune homme ayebi musala. Basina mibali to mibali ka. C'est ça non? Non, c'est ça. Te lora nga na bona otanga ba mibali ebo limbisanga elombe bodo na gingombe kasit elombe bodo na gingombe so bolobi ya génération pona ki kamera oh ya génération na yo gingombe nanu le serveur central ye nanu soki pena vandi na tableau bo mona ke mutoyo aza ko pesa le meilleur na ye moko à parier. À parier, Zambelanga ke mama pakaloyi. Est-ce moko hein? Nga moko, solo mitali entre la mindimaka. Et ça pelote. Moi qu'on a faux bac ça parce que yo mo déjà te longolo to bitanga ka 3 générations là. 3 générations là, 3e. Dabangi 3e. Ah! Pierron Dombasi. Ah bon? Pierron Dombasi pas vendre au jouer ça nga bien. Même on dit hein. Au bon ndimé te point. Ngala kanga kankilete. Nandima mutu songa na to swani la libanda. Tina musala. Na musala ayebo jouer. Libanda ennemi. Neye mo azolo bagala lo banakati ga lobite. Yobi na wera makanda wera son nyama aloba mandoki etala. Vous comprenez? Mais tous les fitolo bala na peme toujours glace. Glace. Misa tu natangi pakalowi. Nani gingombe na pirondombasi parce que yebse 3 filles kaka o basela bien obi ke ceux qui lelo basengi 3 filles na Congo ba kindata okende na Nollywood kuna yo dudu sélection na o pesa banani si la bisalu Beckham do yepela soko jouer ne zo sentir que o jouer na mutu amour oui bien amour non amour a joué dans le groupe à Pau amour tout ça les benzonzing moko mibali ndoki ye na Vero to jouera ne Jika bango donc bango misatu wala so jouer na bango Vero Jika to jouera ne Ziana na 6 me baluka 9 bon na loba onga la jouer na bango na Santa Pena bongo c'est comme ça si là amour na Vero bat ba yebi peut-être bato bayebi bango po Vero ke na kude ya mikili amour bato bayebi donc c'est comme ça kitoko makasi dudu to comme na so chité déjà au Baksani ne dudu na bato na yo nata be mission musubo sala bato ça obela mais mission kitoko boye mission est vivre yo lingo Baksani ni kasi Baksana bato kasi bato ba question pour na répondre nga banga question te nga na banki te na bomba nga na western no batindi lelo zui lelo tout na question on répondre ma beo wapi dudu babi question mo boye na nyakina échappé nga mais ezongi babi dudu netika otula na Kinshasa kotulande ni babi dudu mutakala mais netika ozo occasion tata tonton mo boye bengisa wataka dudu obeta tour ataka na Afrique du Sud ou ataka na Turquie ataka na Poto babi dudu muto akala ba leki ba ko ya ba ko mata dudu ba leki ba ko ya ba ko mata netika bino ka kebetela bino. Tout le monde n'est pas taillé de la même diapason.
na beta ba tour na ba Congo, na beta la ba Ndundu. Mikolo na Équateur, mambenga mboka pilipili. Miki les ali eza réservé pour na bateau balinga poto. Et là bato muso linga ne poto te ndetinga. So pour que poto na sta kenda. Na sta kenda na ngaka na nga poto te na nga kin mbongo ya na kina. O comprendre eza awa. So muta bengisa dudu yo beta tour na non kina nga problème ete. Na ane na libabe bato bengisa la bonga te. Ya libabe. Na libabe la ga. Na tamo ya libabe la nga. Tam soupe koloba la nga ndesa bato muso passe. Si ko tam so bango bengisa tam so lo gagner lo la poto. To le rappelle ça yo be ba poili. Franchement, comprenez. Donc, Moutamaboke, Mouta théâtre, Doudou Soupe. Donc, c'est toujours comme ça. Doudou, au Koyib Sabiso, Doudou a marié. Zanaban a combien? So, a marié, tu as fiancé. Doudou a occupé. Doudou a marié. Doudou pas à occupé. Doudou a libre. Oualinga balanga. Pardon, c'est l'embala. Mais. Père de 4 enfants, bébé nanga liboso komone Chancelvi Diawakana, Yami Balé Curtis Diawakana, Yami Satou Graciana Diawakana et 4e Kenaya Diawakana. Ba nanga 4. Moi ça yo balo. Eh na okende nga pena na ke gu. Waso so ba phénomène waso na na baluki. Na pesi fe bout. Nga so nga balanga yaka, je suis là. Na okenda nga na après. Prêt, nga ke na corps et âme. Na makila. Babi oza attendre te Britain na bolingo basa poto balinga moi tendresse bobo est-ce que okoka bango na nga tendre batu ne pas ba mona kaka na TV bobo mais na nga tendre nga pena pona bolingo na saka jeter na nga tendre nde na bona libre sepela ye je suis là tango zolo boza libre nga eloko moko zozo nga na mutu parce que na yebi Doudou très bien pe question baba na tuno Doudou grâce nzimbu akenda wapi. Émission Sili. Émission question souka yango. Question. Grâce Nzimbu akenda wapi Doudou. Émission Sili. Netka ozera posa ba question belé ba question ba kisami Doudou Soupo. Na blobi kombo mo wa batutu ba yebi ke Doudou atasali film vous ka grâce Nzimbu. Doudou le kaboye grâce Nzimbu. O biso tuto ebaki nanga Amanda Feza motema ya Abe Bondo na ebike ozoyeba makamunga na zolo baser nanga Amanda et puis la bande de l'absonio so na pesi ansiluzolo mbote makasi ansiluzolo mon président Douche Kapanga et puis mon président Mike la Duchesse ba gros bisous à vous poto boucler na bsora grâce Nzimbu Kenda. Tout une question. Parce que question on a troublé Doudou Soupe. Non, c'est la question. Maman ya moi non comment monsieur grâce à nan. Bébé non grâce. Bébé nanga comme na bango. Ya liboso Chancelvi Diawakana, Yami Balé Curtis Diawakana, Yami Satou Graciana Diawakana. Graciana. Maman na Graciana. Maman na Graciana comme yé azali na comme Laetitia. Maman na Keana. Maman Keana comme on est ngana bas na bota bas 4 mwana maman na oui mususu comme on est Laetitia baba Laetitia ba mi balé na bota Laetitia mi balé c'est comme ça on liboso na bota na ye Kati Kati Edumba Laetitia Mosengo na Laetitia mususu ekoki. Pour Kati Edumba to bota le ba mi balé to bota na ye Chancelvi Diawakana to bota na Curtis Diawakana c'est comme ça. Et ça on dénine na bike ça vie no privé mais comment on a que moi so zaine na ndako Doudou Soupe moi so valoriser mokil mombeyebi et mo bazuluka wapi grâce à Nzimbu po oganga ikombone trop mais mutumo abotolo ye mais bata Doudou netka zaka guerrier Doudou munoko Doudou netka makaso mona na po na ebité so sala judo so po sala karaté mais mutumo ba aza capable abotolo pe moi sinao na balata. Madame nous aine na ndako na balate
Maman mwana yo. Na balate. Na balate so mutanga zo azuye. Pour na balate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, Doudou Soupou, to chité la biso to comme na suna suka mais Doudou pesa batu numéro ya contact na yo, ba file na yo, na ba oyo lobi ba obala yo. Aux après. Ba obalo bato ba liba soutenir yo Doudou, aux acteurs na bango, aux stars na bango, o pesa numéro ya contact et pour pesa programme na yo ba retrouver wapi. Voilà numéro de contact na ngezali plus 00243 ya Willy Moucheni. Code Amboka 00243 89 510 18 84. La bandeli pour une meilleure audition 00243 ya Willy Moucheni 89 510 18 84. Voilà. Ce benga zwangai bobenga wana na WhatsApp imo tout et ara na numéro wana. Le basuka. Lilo basuka ezali je suis votre acteur comédien de talent naza toujours na Rosepe Sabino. Mutu solo bano makambu sur ngai benga numéro nanga to solo là oye ba il faut mon mutu ba chacun na musika te il faut approcher ba doit bi Doudou teti bo ngala ka teti a jeter un peu mutu ko saka noter quand même hein nga sala ba sport na sala ba sport ebele na ba catch na sala na lutte na sala jiu-jitsu na sala na sala taekwondo na sala judo de tout wana na sala ba yalu muso wana ba mettre bambou ba mettre les casseurs ba mettre maf et coiffeur ba Gunther na Londres bango ba pesa biso ba nini ba entraînement na yo sala catch pa edingwe moto na ngenge na matete ngasko na lina na ebi Doudou Soupou rote mapso na ebi Doudou Soupou mobwe o azaya mo longole lamba mo yindi na lola ça bon plaisir ah tolo donc boye bibatu mususu olongola boya comme akomo fingo na Facebook fingo te mutu muso tiki bobi pono sala ibongo donc te alongo problème te o ezali Congo promo donc ndeza bo mutu tout azotala yo même na toilette mutu otalo o comprendre donc Raf Ngindu o a fait te non ba te to ba bena to tcha bena ba part des choses Raf Ngindu o a fait o zapena fait o comprendre ngana o fa to beta masomo akati to beta te menazali donc nazana ngai merci beaucoup bandeko batali cher ami internaute to comme na suka yangezaki esengo ya koyambila bino acteur comédien Doudou Soupou oblomo boyebi a joie a sepel sabino acteur talentueux blomo boyoki makambo alobi a sepel sabino na yebi ke bo sepel une émission makasi nga déjà pamishi ayake la fille obosé lady ne million na comme na suka mena tikele micro po na yebi ke na kokabona na yebo ete to bino pe boko kabona yebo ete Doudou Soupou azana biloko be na njoto taka ya yeza ine a osepel sabino mais avant de jana pese micro na pese merci na équipe technique oyo accompagner kingai Cédric Bakamana Zaki derrière la caméra et puis à la coordination Serge Mbouyi mon cordon, Serge Mpiana mon cordon, Christian Mbouyi, merci mon boss Raf Ngindu, merci Noël Okito, merci Amanda Feza, Yaya Chéri, Yaya Motema et puis merci Bogali Bongongo, étudiant noir, merci à toi Trésor Ilunga, garçon logique, merci Tina Lokondo, oui Tina Lokondo ma copine na États-Unis, merci Divine Divita merci Maggie Tumbati Tenge Musika na Bordeaux, moi si taille, moi si mbinga. Merci à toi boza ebele bolandiso. Merci na batutu obolinga nga pamish ayake yabino la fi obozie na bimi lelo mikolobo mesana obenga nga lady ne million po nazama lady ne million ya ndenge ya solo. Merci beaucoup. Merci na ba remarque na bino ba conseil na bino ezaka le bienvenu poto maximiser le sou musala. Nga na bino tokutani na numéro ya sika. Ouais, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier le boss, le big boss, hein? Raf Ngindu. Congo promo toujours en avant. Na Pesimbo Tenangai, na Bona de Til à la terre fertile de Paris. Mon ami, chaque jour un miracle. Na Pesimbo te pas que ma fumbe le roi de Bankousu, tonton Lezi, Osola Mabe, Osola Mabe. Makasi. Donc on appelle Simbote na Mère FM phénomène Malou hein na Columbus, les États-Unis na appelle Simbote yo yebi mère Salarande to yo kanaki
napesi mbote pa grande sœur nanga Titi Diawakana na motema ya Petit Jean Kalimasi na mwana bango Karl Maneli Diawakana, Edo Diawakana, Didi Diawakana, Levi Niwa chef coutumier bana lemba na kati Lushi. Napesi mbote pa BBC de Djobour, Yoyebi tobeta masolo na Mati Matiozi. Na South, napesi mbote sans oublier Jorgi Samba, le procureur général ya Autriche. Hein? Na Vienne Ngamoko, Mukubwa Shabani. Mukubwa Shabani napesi mbote place Ozali, olobaki yo petit obwa kisanga ngayo nazali, napesi mbote napesi bandoko nanga tuba na poto basa théâtre, Amanda Feza motema be. Amanda ndeni motema be napesi mbote. Ans Lusolo yo yebi la duchesse Mike Duche Kapanga, napesi mbote. Janifa Imubia la papa Nandi Star. Apo Firenze, le parfum de bonne odeur, la racine pivotante, les chouchous du théâtre congolais. Mbote place aux Ali. Sans oublier la petite famille Fumutsuka Mobimba. Dades Nkiambi. Patrick Nkiambi. Ah, Pacheli Mwanansomi. Patrick Kiambi yo yebi. Ah, Patrick Moutunangai. La petite mot de Iberge Nkiambi. Sans oublier Massanangai ONG Cœur. Rudy Kombana, na Londres. La personne te place aux Ali. Na chéri BBC Yesanga. Bibi Shioyebi na personne bote. Donc, je termine par là. Merci, ciao, Congo Promo toujours. Merci.